Bokechu atalo. Bokechu. Atalo ne ozo ici c'est que Bokechu aza représentant ba combattant. Soka lingi Congo tindata ba mose kende na mbandaka. Aya ba vrai combattant ba kana Kisasa. Bozo ko ba vraiment so ba fayo ba combattant. Vrai combattant yona Fachi Beton. Jiken a comme président. Et ça la bien soka longwe aye ko ça qui combattant na Kisasa. Na ga le logo tan sawa c'est relation ndoki. Fona kataka relation na mtamaseki pe porter ngari et c'est mon mandé fois pembe lo waye et va katana relation. Où est le mal? C'est ça, moi, je suis en relation. Je suis en mathématiques. Je suis en relation. Moi, je suis en relation. Je suis en relation. Je suis en relation. Bana wenge nde basali forcément nous nde ba pesima ramutu. Pour tout le monde ba kara danger. Maman. Ata mutu monte ya clan wenge ayete. Faire ego la pa ya kité. Mutu so za pas empêcher bengi. Atinde pe contribution na e. Vous comprenez? Constater le la vémo ya ndoki au salama pour créer ba trouble inutile. Le kana mo senga bokechu pardo beta concert na poto. Ole ba blog beta tina. O take 12 abana wenge talo na maramuni. Abi 12 wana c'est l'impolitesse. Et tali na maramuni. Bana wenge ba boende muta dominer bango ba boende kozali kola ya numéro 1 na minute na musique les pas de faire gora nika boronina yami balele na inosbi jeune leader azate do ti nembo vanda kana mukala feri ti ovanda kawana o reconnaître te que fali pour baso beta musique ça la fierté musique na biso wana ebi marambo wana tinga na porte parole na ete ngana ezali comme le devine na biso c'est normal il y a 100 boostages to cocité bino le quoi le lobo beti 3 millions de vies na 1 million de vies le logo mi 100 boostages to boostaka to yebike to kosara te le ki pa makamba YouTube te na ba vidéo na bi te to kosara pe ngana lité ya kanda te mtse msuba yebani te yo za lité ya kanda te ngana lité ya kanda te na ndenge ni batinda kaya pe bango ba triquer l'histoire ko takumba. Bonjour, bonsoir, ça dépend Herbozolanda Bisso, c'est bel et bien moi, votre humble serviteur, Jerry Kobetox, DCC de la presse, Mobala Litutu Yambumanazolo, Bati Lokwebu de la presse, préfet des disciplines. Merci beaucoup, na fidélité, na bino toujours, na Vision Plus Télévision, Vision Plus Télévision, na Sarabino à chaque fois. Bon, continuer, qu'on s'abonner, qu'on aimer ma vidéo, qu'on partager, tout ça, la bino toujours, Moussala, devoir, na Bisso, to Moussa, na Bisso, Zali, ya qu'on faire informer, bino, et puis qu'on faire divertir, bino, qu'on panze la bino, sango, Zali, qu'on na République démocratique du Congo, précisément à Kinshasa. Là, j'ai dit un grand coucou na autorité morale numéro 1 à chaîne Oyo, Bella Binganga, Moisi à Mwindu Yangolo, depuis Londres, et Maman Pasteur ici la source, na Moni Daninzi la Diblé, et puis notre coordonnateur, Trésor Walukonk, na Moni exaucé Mouvoudi, Charma Loutadi là, na équipe technique Mobimba. Et merci beaucoup Nabino tout bolingaka émission Nabino Loba Vérité, émission Loba Vérité bandi. Lelo toko lobela nini parce que moi ko bunga nzele zali trop. Moni biso ba chroniqueur ba journaliste, on est censé peut-être payer à ça la promo ya ba artiste na biso musicien. Je suis le seul chroniqueur na pekisa batu na pekisa Karim Mokonzi atika kofinga ba musicien moi Jerry Kobetox lelo Karim Mokonzi mo pa koma chantre atika kofinga ba musicien alors ba musicien lelo nga bisaka bango ndia eza pembeni awa soki bongi bo bunda bo ke na ndia alors faire egola abimisi opus moko o lelo en tout cas d'abord nga nazo féliciter parce que et bon orchestre zoa actualité na minute au faire egola muta ko zapper azate Pyromane lelo ezo lobisa batu. J'espère que tous les cas na Congo na Côte d'Ivoire dans ce monde bazo sala émission pour na Pyromane na ba Gabon na ba Brazzaville partout bazo sala même si na poto bazo sala ba émission pour na Pyromane. Alors tant tous lobela Pyromane faire rigola Jésus de Niance wana na moni malama ko maman Fanta Fofana maman présidente et toza lelo na mukala ya feri. Le pe na retourna epo ali nazomi benga mukala parce que to tiango moi qui Android to komisa ngo bureau pona kolongola sonyo bande ko benga mukala to po biso to za bana série 7 te bi valeur ya ba mukala mais yele lo azoka soni te ko mi benga mukala et puis eloko idée ni netinda ki mi benga mukala po ayebi ke ba bureau ne balongisa ba ba orchestre yanga zo banga komba bureau eza bongo te vena nga ya la nga ya mabele Blaise Polo donc lelo to ko so na mukala ya faire pona Pyromane. Et puis, tu as solo na ye pona makambu nyonso ezoleka na internet. Est-ce que musique à Congo ezotambola malamu? Quelque part pe moi polémique mo ezoleka lisusu. To koyeba lelo na naza mwana suka ya clan wengi.
parce que mamango ezo bimakaka ezafere te lokwa tozana mukala akosola na biso lelo mukala ya faire gola bonjour Cobectox de la presse bati lukwebodi ngana bagisolo isuzu mikolo komi IGF ya presse wana ngana bagiseli komi IGF ya presse mikolo donc yonde ozoko contrôler makambo ngo donc c'est ça. Ouais, merci no yambinga na émission na Cobectos IGF ya presse. Oui, que ça mission ba vérité. Ouais, vérité. Ngana ko sarate. Na ko sarate ngana ndé mona papa Gilles Lingeti. Ndé mona yo na ko sarate to ko sande. Papa nani? Gilles Lingeti. Mon compte à IGF. Oh na pesi au combo. Ngana ndé mona na ko sarate vérité. Voilà, to banamba li solo Boni orchestre J7. Orchestre les padres Ferre Gola Yanika Boronina Jésus de Niance maître de l'air maître ils ont très kitoko ya osarana tetala pyromane donc kitoko ya osarana ti obi ke na kati ya chaîne biso Vision Plus télévision ba na nga Jerry Cobetox mabela babaki il faut yamba moko ya orchestre ya Ferre Gola poto sola obi ke lelo to sola makambo ebele pendant même 30 minutes 40 minutes to solo là on supporter nga quand même na ba question na royana na fona supporter to ndeli oza joint surtout na makambo za gito fona supporter oza ndé mona ken piano te na mbutali kasute na tando bani tena bandite na lobika makambo za normal balobaki na bango bazo ba carte bata mabo mais oza ndé mona bango te nani azopesa bango ba carte nani Fabregas ken piano na mbutali kasute ba carte bata mabo ce sont des fous na kati ya presse jusqu'aux ndé mona bango te tala ka yoza IGF bati lo kwebo ya masolo oza ndé mona mishika ya boga le panga nga linga te to mesa na invité te kibondi tozala kibondi côté po oyo kimisanga ba question na lobi na ngaka yoza ndé moko te na ke na mpiana na mbudali kaso sengi baza ba carte bata maboma yoza ndé mona bango te tennis s'engage que mukala ça n'engage que tout le monde ba yebi yango voilà pyromane lelo et Bimi, pyromane et Betty, pyromane Batbayoki. Mais question n'engazali parce que nous avons ta preuve. Nous avons une chaîne à faire rigoler dans le monde. Nous avons wapi. Toujours on a monté ezali. Loga ezali. 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 Vérité toujours ba ngwana. Yango wapi pour beta 3 millions de vues. Pyromane ezali. Eza wapi na ezali na kata chaîne. Teza. Eza. Na somona moi muke na chaîne moko soki trace soki qui trace nini yango wana ezali 3 millions de vues na biso c'est normal il y a 100 boostages to cosité bino le quoi le lobo beti 3 millions de vues na 1 million de vues le comme 100 boostages to boostaka to yibike to kosara te to bebo ki pa makamba YouTube te na ba vidéo na bino to kosara pende te to sala makamba lokuta te nde ba to ba sala ya lokuta leti banani leti ba oyo yebi wana o tuna be ba Christian wana na YouTube ba beta ba via likolo ezali Fali innocent Koffi Olomide do ba kosara ba munyoso te ba via solera ba via Inosbi jeune leader vérifiable ba via solera ba via Inosbi jeune leader ya mboka jeune leader na beta ba via solo zane innocent ya Inosbi oh tu etikali Mansaba ya Koffi Mansaba bakisa mususu ya Petro na vanda na lemba kota mai Mansaba wa beta ba couper décalé Petro vanda na lemba kota mai Ichon apoema mukongo boy. Nani wana tenga ba kombozo eze misolo ba vérité. Peut-être na ko bosana. Banga IGF ya. Te na no banga nani. So banga nini? Bamsemsu ba yebani pete na banga ngana lite ya kandate bamsemsu ba yebani te. Yoza lite ya kandate. Ngana lite ya kandate. Na ndenge ni. Batinda ka ya pe bomo ba triquer liso akota kumba. Makamba batu bike bino pena bo ndenge. J7 makamba batu. Boko okoti on état place au fongo linga pa. Te ngana koti likambo batu te. Mwana na bino moko. Azwili kamwe bo sundoli. Mais a manqué boss. Ah wani taliba ngwa ngam ko ta manqué te ko ta fingi na monité. Nga finga batuma ambassade na TV. Te ya fingi te. Des attitudes moya bien. A fingi te. Na yoka mukala faire. Nga finga batuma ma bêtise na TV ba no ba ota. Te ya fingi te. Ya ka tricage. Attention. Te ya sali lo hotel. Mais merci le papa Jérôme Lumba bimisier l'essentiel yanwana. Et puis on senga mutu pardon ti. O Jérôme Lumba bimisier. Donc l'été akanda mutu ngana biso ba mbote bisika bizwa miyo. Jérôme Lumba bimisier koto ba bi héritier mutu bimisier koto ba bi fali mutu bimisier. Jérôme Lumba bimisier. Gouverneur na biso. Yene mutu. Yo chede futur gouverneur na biso. Bon, azape candidat futur gouverneur na biso papa Jérôme Lumba de père de mère parola chogo daza pembe alors ba pasteur mo soute posé comme ma casse le roi likolo ngolo parola chogo te donc on a pasteur nini na bien to bi mo baka banana première riti na suka biso siko na matete on legi ba ve dingwe tout ça na matete ça na matete pasteur azaka na matete Chamal t'a dit là Arche de Noé
nayebi kombo église pasteur Denis Lesi pasteur na matete ya série eza ve na biso na za ministre ya sport Amos Mba pasteur ya série wana oh tout batikali wana na matete kaka c'est que Denis Lesi za pina matete nga nayebi kombo muda zo tanga kombo na nga nayebi te na yo fula pamba mbote na prophétesse Liane Ngoli soki ya sakoli pe kokisami faire égale la pyromane 3 millions de vies mais na cité boye bato baza na mwa difficulté oyemba pyromane est-ce que bien ouais congolais ils ont côté déjà et côté déjà ce que pas bateau côté déjà talaka yemo grand prêtre Nicolas Nelka le mondialiste to tindaki yete yemo pyromane vous comprendre donc et la tebele ba bien ça contre Nelka mobo contre mabe ya biso ezalaka bongo bazalaka bongo ba fitol bon ba loba ke baza international fait ba sona na Kenny West ba sona na Lil Wayne bon international vous comprenez il y a biso ezalaka bongo eswaka bango ka faut ba luka ba créer ba bilo mo bezanga tina vous comprenez ya biso na dans les bons il y a normal biso ko sarate mondialiste Nicolas Nelka c'est na pyromane donc yango no moni pyromane pe sala makambo pyromane dogi si bango baza ya kodoka ba obela de moto sans featuring non to bogi no ba papa pyromane ti bilo ezana na kati ya to bombi nan mais nga na comprendre français a fait réseau compliqué mélomane parce que mutu mo atuna nga réseau compliqué ba mélomane parce que so tali nze moi kitoko ayembaka awa regarde-moi vous avez que tester nzembo kitoko mais lelo pyromane pe bimi bato baza na difficulté ya koyemba so quand tout le monde se défaut za ko tenir na pyromane o fanatique na biso amoni eza ba fanatique na biso eza ba ennemi bato ya l'autre là makolo mikende bazala bongo donc test eza kitoko di début à la fin eza kitoko donc défaut eza wana test eza kitoko mais bato belé ba message eza wana te ba l'excellent mais côté message eza te ya rien côté message eza te ba ngone ben ba banzembo zanga message ba ibolera mo bazo imaniza na message te son zo ba ibodeza message te c'est que zo finga folklorique ngana fingi folklore te na fingi folklorique te na ko finga bakadi yo te na ko finga ka bango te ba vient so ambele ko finga te na bi tata jomo ba beta musique ya ibodo ye asala ka nyoso ka ya ibodo mais andi marté ka zo sala ibodo c'est ça test eza kitoko na pyromane test eza kitoko message eza kitoko bolingo za lokola moto siko bolingo na silo na lingala eyembe li fera yembi on dirait veste mobo mutalati veste mobo ezo kokete ezala ngoma kamnete bo forcer kaka yemba na regarde moi ba forcer qui était bon na pyromane ba forcer ndé ni zana ba supporter ndé moto ya pyromane moto ndé na makambo wana et puis biso to landa makambo wana te ba supporter ndé ba bazati na terrain ba ata siko ndenge yo taila makambo ngo numéro 1 bobo ya kina ngo siko na ministre na Congo ko za numéro 1 numéro 1 na minute na musique les padres faire gora nika boronina yami balele na inosbi jeune leader mais bino boya ki ngo mutu akolo ba yemo boya za leader aza olobi na minute oyo na minute na terrain za vidit inosbi mtata ko kanga terrain lo ka beteke na rebo siko na minute mutu aza na makambo za les padres faire gora nika boronina même sou bazate siko numéro 2 nani numéro 2 inosbi jeune leader numéro 3 zate numéro 3 na musique azate na musique azate azate donc si ndenge ovandaka na mukala feri ti ovandaka wana o reconnaître te que fali pour paso beta musique osala fierté musique na biso wana ebi makambo wana tinga na porte parole na ete nga na pecha vandaka na bandal ko reconnaître kaka na reconnaître makambo nani na ebi makambo na ete na yoka ba biloko na ete oka biloko nete bon adversaire fallait adversaire valable et faire ego biso to wana adversaire te na musique ya Congo c'est que bino de abosila na bino ya komali adversaire na biso azati na musique ya Congo ozo comprendre adversaire na za lati adversaire so azati ko compara ka rapper te na les padres faire ego la ozo comprendre wana baza ba rapper muto zingo tengela nga wana compara ka rapper te mo azobetela biso awa ba roi manitou azobetela biso ba moi papa ezande mona ma meilleure chemise te ozo comprendre tengela ka biso tangaka les padres inosbi déplique mpomba vous comprenez les okende déplique mpomba Fabrigas c'était déplique tena maestro ya beta déplique liboso kasi na lobit déplique mpomba mo Fabrigas maestro na mona mbanda ndako senga mo yuma mo pardon mais na moni tiko azongi ko mo ko ressaisir mon ndambo abi na album non te fa ndako senga yuma mo pardon mo vida kala bonga na ebiti nous en jeunesse faut yebati oh yuma ngam no solo bongo yebisanga ngo menga sono ngona ko sa musana otenga na lobika kati te yo zo linga ninga natangela ko bakoma banda senga yuma mo be pardon na IGF na banga pe convocation mandat d'amener te ozalate yo za bati lo kwebo président ya Sénat ya presse ya Congo oyo nazo lempa yo te na lo bolanga vérité non le bondé ekitisa quand même mais na moni mikolo yo moi otangi mama Fabrigas meto beta ko moi mukie sima na déplique okili solo ngwa
depuis que biso abeta parcours a vina sauter so comme côté ba kutana na ye a sauter à l'équipe mais to beta aussi mana bombeli wango to so na masolo ya lelo ba te belé ba tenir bureau yozo mi benga mukala ba te belé ba tenir bureau est-ce que yoka ngopi na so wana ba to lokola ba mama fanfa fonfana mama na biso mope nani Gola na bossa Natasha Gola Alida Mavuba na so wana bango tant so la kana ebisa bango il faut bossa l'effort. Est-ce que lelo ba golo baza na port ba porta kapé n'a pas fait rigolo ya makasi ndeto mona ba warrior baza organiser pas ni les saloba ba warrior za gouvernement ya Ilunkamba bazo sala musana ba kitoko en tout cas mes félicitations à papa na biso Tony Mwaba nde ba warrior ba vrai warrior bango wana kotanga na msozo ebate soki ba wangilo wana ebi bango warrior ba fani ya Fali Poupa ba warrior gouvernement papa Ilunkamba ba sala musala ya kitoko papa biso Ilunkamba ça ba ki baza organiser bana chicon. Hier za moto moko il faut lokana na tuna nzambe pona nini église nanga tika na batu 4 église ntika batu 4 nzambe pona nini papa na biso mutombo zo sala ba miracle leki ngai na komi ko finga na ba TV nzambe poni na komi ko ngana kosela mari musama bota mwana onga na mona te nzambe limbisa mabe nanga tuna sala na kosa na frappa na yiba batu na kota makala nzambe tailo ngana ngande zika boye pona choko na dinsanga na maya moto te vous comprenez atika ba dinisa na maya moto mutani na maya mfazika partout excès de carolite na savo ya moto o meka konde tumba elongi de wana ezala te wana tiko fente biso fa lokana na sambela nzambe limbisanga na mabedi na komi perdi vous comprendre ki aluka kutana makambo eze ya yete nzambe tale ona komi mukala ya penyel na komi memela saki nzambe ta vina ande komi kokoma boye ni sa komi mukala penyel kama memeli wa sakiti ouais o memeli wa sakiti za mwana ye pemeni ya papa ya kote nini ya ibana ba tuta mokili papa pasteur baza ba bateli pate na pesi pasteur Motombo Mbote na pesi prophétesse Liliane Ngoli Mbote biska bizwami ba golo ngana kota masolo ya Joana te zo perdre sa temps ba golo lelo bazo tenir bango rigueur bazo rendre faire honorer service penati tete ba golo ba rendre faire la service ya makasi oyo monani lelo oyo monani lelo ezalaki yo ba bureau ba sala ka te boy boy te lelo zo mona ba golo ba porter ebelé bazo bunda butumo que ça soit na niveau ya presse que ça soit na niveau en ligne dino mo changement comme Bagolo voilà en tout cas na CP na on le changement comme tes alaki da banda kala parce que Bagolo c'est comme si ba s'intéresser na makambo ya occuper makambo faire na internetité mon internet ya mo ba sa elo ba chaîne faire Gola TV ya Gola TV Intel TV to ko sarate o sala chaîne ya mutu muda yebi yote par sentiment ka busuku ko mani kita londa ko mofinga te olinga ka mutu wana o mani ginda ko mofinga akomisa mutu mo betro olinga ka mutu wana kasi te leti nga Jerry comme tos na ko vana na komi na sali ya Gola TV bientôt zo bima ya Gola TV wana plaisir. Vous comprenez les attaques au sali et l'eau moro boyé na sentiment na okaka boyé ba reconnaître que to ko musoko kwa mani ko miloko finga bifinga finga ozomona batinda no finga les padres to yo mokomi bolimbi sangai ozomona bongo bien da zongi à comprendre to lobeki ba zonga batu ba obela mitu obi kete motango comme mani ko ki so problème mani ka bomeli bino moto abomeli bino moto apesi faire raison abomeli moto na ndeni ami pesi ne raison ye mogonda mone bena ke tena ngeko sila na zongi fona tanga les padres lelo na kona makamu na komisa mutu moko boye trop reconnaître ngai ta yebi ngai ti nous on bon ba bi ba on surtout ba ndemo na tuna ka une émission nga au travail pas faire abi aza mwana mboka memba on surtout ba na bonga ndemo ba kabarati te les padres ko travailler na mutu ko manigite et simbate et longeza na bandela no les padres ko ça travailler no ko na mutu mo ko manigite afinga batu trop aza moi très impoli hein vous comprenez il faut la vérité dans le bagi vérité aza très impoli ozo linga se ressaisir quand même hein asinga no batu tout pardon mabe to sala peut-être maniki to ko travailler na été ngozo ba bo mona leader patali makambo manika nango nazo ena che pembe nanga lo mila po manika yemba banze mo mona pyromane de bimibo asa pene mission spéciale bandi ko yemba ka la batu pyromane musala ndo sala côté wana yemba Alex ba melomane ke ezaka boye ba yemba ngo boye te ya za Alex ba nzembo te nzembo sila melomane déjà évidemment makambo malamu ibon déjà yemba yemba pe kasi ko yemba ba clip total ngo point l'autre la clip autre la même muka la faire azala reconnaître vous comprenez nanga pe so na ebisa yo ba ti lukobo de la presse ba gaulois na ko vendre dina le perdre temps na bona mutolo waye vous allez retrouver mon bamanda on va peut-être tenter mon droit et alors la biso ba gaulois ya mamani bo vient on faut ça ba vers quartier ba la raté te vient vous na buzo ba vous avez na ngaite est-ce que que manda chante aza kumu même il a fait rigola ya mboga nini oui que même faire pas au CP note manga mono ah nanderi etonga le garolo ba mabbe pona komba les padres
ande mona le padre te manda chanto ko sepela bana OK ba ko mata na 3 vies 3 vies na YouTube ba ko mata na 3 vies ba osana ngotete Nicolas Manda bana OK panzani papa lutumba ko tazana sama belé toujours à regretter lelo OK jazz pani na pesa orchestre panzana akoma na kaka boye kolekana batevi ko baba n'importe quoi et pas les seuls musiciens wenga teka kamboa sala kopa mboa vraiment na wenga ko teka mboa te ateka mboa ya kolamba to ba mboa ya ba chien batambola bifa sala kopa mboa mishka bogara ebi bakanishi ko coopérer ngo pe misha teka mboa ba buledo ko teka ba sala ndeko kopa mboa tika ndole kasi vous comprenez ya sala kopa mboa donc va teka mboa so wana posa mboa fo lo radio wana fa teka mboa sala kopa na mboa na ba golwa tozongi bakoma organiser toza toujours organiser ya makasi yango mibengi mukala okimi kibiro po kibiro na longo kese po na biro te biso de longo kese po na biro te ba longo ba mo sa moni ke travail zo ka su da longo akimi ozo comprendre ngai na tigela batutu o nga biro nga na zona ngai mukala ya le padre Ferregola nga bila ko mo sonite na nini musu ami benga boy nga domestique nga za mukala tinga na biga mwa mibenga boy kasi nga na yebi obai na yebisa ko ba kombo na yebiso komo na boy ko déranger une émission Sankara azawara bia teka café tuba na zando bende nini même si papa bango za camarade awara apesi ndoyi boy salini ça des pères et des mères c'est que père na bango teka bakisa bokoko na mbanza ngungu na kati kuna na mboka wa senga marka house wa senga marka te asenga marka house kabele mbongo na mbanza ngungu okay ngana zana nga mukale ali padre Ferregola na ndima kombo wana aza biroté donc mukale ali padre biso yo tozaka mibale ngana madeso bana soso ba congolais miska ya bogara ebi ngana mukale ali padre to tigala ba biro ba sa musana bango ba vino so ba CG Blaise Mpolo ba biro bango wana ba pichu botogo mondele ndombe ba biro bango wana ba vegile mavakala ba biro bango wana toza ba mukale ali padre Ferregola bato ba yoga kati toza ba alarme te toza ne ba sonnerie donc surtout moni ça ne va pas au monde biso ba mokale a Ferregola ngana madeso bana reconnu na sana ngam mokale ale pas voilà là je salue madeso bana soso ya ba congolais donc voilà alors to kota non siko est-ce que Ferregola lelo bato ebele na yembi bato ebele babi Ferregola soki ya kosenga pardon pa wera to akoswana wera il faut alongwa banda pa na ina bova ti e pa ya wera ya kofukama okaki maloba wana na beba bloka bon Ferregola senga wera pardon na nini afinga yora kote nini elo ni azana ngonyonga venu anakisa image moko ya mabeke mwana atosa papa na yete na ndeni boyo mona ngote na etelo za manze mutio chelonge longa wera te etsikala kozala te ba bina clip ale faut ba supprimer ngona YouTube etsikala kozala te puis idée bozo ba ke Ferregola senga wera son pardon longa demanda ko na makolo tina nini zala te ana ton senga Ferregola ton fenga wera son pardon te pas salé ma be moko te aza père na otsikala ka père na viene pour mona gaza na likambu na yete prendre lo moko dernièrement ba uti concert mon Afrique on est en Afrique na Guinée bobi ke ba nova hotel moko totonga est-ce que faire azwa ki occasion ya ko bima ko kepesa wera mboto on ba soleil ba mbele biso to lebite soleil ki ba ngomba ina aéroport na bi ba nova na couloir moko o ba soleil ba mbena couloir moko aéroport te couloir est-ce que ba ayaki o le gana couloir to yebite pourquoi ba ninga msuba zo lelo bozo condamner fali azo s'attacher na papa na ye azo ba bola ma papa ne Ferregola lelo est-ce que to s'attendre akoya na album Dynastie et nani harmonie et pas ya wera mais côté les padres aloba mabe avena ntone ezala ratizala onga kaka batu les padres aloba mabe ya be na la so côté aloba mabe côté ni ve jaloux image mutu na clip elonga wera mais ba ve jaloux ba c'est belé viens pas mon frère rapper ve jaloux viens pas mon frère rapper ve jaloux ba c'est belé bino ka ventone pour que les padres dans un problème na vena été ko souhaiter ba encouragement pour na Zénith de Paris na avant alika mona été za lora te bana o ba finga ventone ba ko welisa leti nana ko ma welisa na habité basé belé ba ko ma welisa nani basé belé kabose wana nani aramisien miel de son miel miel de son na mon conseil africain na pesi ba mbote belé double revolver ba misie bango na ba yebani ba sala quand même ba nzimba ba yembela ba mbote bembela ba nia ute na pesi ba mbote biso ba bizwa boko yembela mbo za problème papa mutu zo tanga wana na tambola na yemo mususu na okene gitambo betali et pas na carte asombi début ça na carte ngana zoloba lisola miska moni makambo bozo ngana saka te sala asombi deux biscuits quick ya 100 francs azolia na mai
au pire à 100 francs. Nia wa pembeni na ye. Azoli la nia ou nia ngana se me ve. Yo imbela ba niama, niama imbela yo. Kabela ta mo biscuit azoli habiter na kabela ba niama tene même. Vous comprenez? Tina muta imbela aye osenga pimeli. Oh, Zolanda. Joana komona ve de fa wa ya zo reconnaître yete. Et amema ki ba Congo c'est grave. Asundoli azo reconnaître yete. Et puis ozolo bagé bana wana. Ah papa, c'est le scam Poutine légion na bilamba ko banda a timgolo yeso ya. Bonne musique. Yo ke na bilamba c'est le za saper. C'est la musique est tout ezo combiné. Oui, mais que muto zo tiapé des autres de monsieur Zasile. Na nini? Na bilo musu pa ça. A tini des autres. Si tu n'es pas sangani so babeta 3 babeta générique mon bango misa toi na des autres. Rien yo benga ye mwana yo za mwana na ndeni. Obeta logo te musique no yo kana raté makambo sala ke yebani to ko monaka so ko fina ba émission ba YouTube andi ofinga ka les padres donc to comprendre so to engagé. C'est pas ça là bon. C'est le finga. So avant dika na YouTube azo diminuer comme frère na ya bandal. Confrère ni nani ya bandal. Frère na ya bandal. Fali poupa. Frère na ya uta yolo papa uta ba le vena ba ya muta uta yolo azamona bandal était. Uta yolo papa na ezana na biso na bandal na tunaki na 5e mission oyo na tunaki Francis Roi de Gaulle ayebi singa na bandal posa na mwana bandal d'abord il faut papa bino somba lupango vrai ou faux? Tata bango somba lupango te na bandal. Papa Foster somba lupango na. Na makelele wana kota mai eza lupango te. Rien wana makelele non reconnu. Non reconnu makelele bandal so eza bandal so de vendre à Michel. Ata Madagascar ba kontango eza na Afrique. Te wana bandal non reconnu. Bandal suite. Mwana makelele. Eza la suite eza bandal. Mwana makelele ye fala luga kota sko ranking na ke. Mais c'est le autre lobela babi lupango eza lupango famille maman. Mwana faut papa na somba lupango. Natif et puis somba parler na bandal. Te ko somba parler te lupango ya mama. Donc papa na bango ya ki libala. Vraiment na bandal wana c'est le scam Poutine. Vraiment na bandal wana c'est le Poutine. Niti ba biso toza na bandal confirmé. Na bandal pe balinga c'est le wango te même na point na bango. Azala yo na linga reti. Poutine. Faire rigola kuna bandal ba uti ko bomele nde moto. Et pas nani. Nana ngoma ali pas de remote. Abi abwaka. Azamwa na ngiringiri mais abwaka ngunda nde na bandal. Te. Ba futelande na ngiringiri. Ba futelande na ngiringiri. Solo mona banda babake o sika bazo ba perfizaka faire na kimbondo. Te wana lokuta. Ba futelande na ngiringiri. Ba futelande na ngiringiri abwaka ngunda na bandal. Abwaka ngunda na bandal pas za mwana ya bandal sika wenge salama. Somba depale na bandal wana. O ba muso ba zana ngote na bandal ba misi botanga ba makolomiki wana. O ba vanda na maya makelele. Et pas na bango linge dinda mbule beta ina parti na mbwe dindi. Beti so badindi bakufi bango tu les patas so na denda il faut na sepela ngo makasi mais ça mena est o sepela nango na makelele po sepela nango makama est na makelele za ndenge mo jama kolemiki ganga ganga mona banda lupango ngo za na makelele zanga ata porte lupango fulu ezande monter na les padres vous comprenez. Merci na jeune leader innocent soma deux parcelles na bandal na veni boete soma na makasi po ko mande mwana bandal te aza mwana ya bandal ya uta yolote yolo akati ya uta yolote ya za mwana ya bandal confirmé obike bana yolo ba otalo problème c'est Kim sa auto yemba yolo Maître Kim sa auto yemba yolo za dire te kasi bon yolo na dimina ngota eza commune ko ba commune toutes mais ande mona bandal ide yolo eza ande mota na limité te yolo wana zolo ba papa ngo comme ça yolo na ba niveau no comme ça yolo kota ba vena biso la coste ba tumbara ngolo na kwa ya on tozaki pe na dynastie te oh ouais. Donc le roi parle à Tumbangulu na quoi yango besoin la cause c'était na dynastie. Mais le bateau luka biro te kana bido to moni lupango na bona yolo c'est domika ba Tumbangulu na kapela na kwento mais vu azamona yolo lupango mo na yolo. Oh ya ki na yalo bia o ya dynastie na bino. Azana mongonga wemba na dynastie te na yolo. Ba voir za vona ba. Muketonga champion ya Caire. Oh papa chéri kutalelaka. Et bolata leki. Ya eboa eloko babita na les padres. Na ezana deux zana tangelonga na yo ko rappeler quand même musique. Ezana ndeko na biso za to yokana. Ezana musicien mo za papa chéri Rio. Na Muketonga deux personnes na Congo na Caire moko ta hotel mera bango. Ezana musicien moko za makasi na Caire na biso Rio. Kena na coste. Te Rio. Alongo pa wera mais ozoka d'album ba voni ni ya mabe ozotanga ba voni ni ya mabe ozotanga ba voya ba la coste wana ba coste vo mabe papa atigala ye mo sala na nini asala na nini manda tigala ye mo na ba voso commission na ba niveau azana ngo comme ça ba niveau o azana ngote coupe du monde ya musique zo sala ma ba bengi yo te seko za musicien te oh ouais dynastie donc on est à coupe du monde ya musique au changer mais ba tebele ba ba faire gola okeli ba ningane mawa succès sila ba ngwa la musaba ba lokwa ba Serge Mabiala ba lokwa ba Emelia oyo ko la musaba ngonde ko mete ba ko sa ba émission na poto rien succès sila te ba zaka toujours ba sala makamba minene na mbogo ya musique mais ba tu ba solo ba meloman ba akeba ba ko memele yombo na ba jamais les pas de maman n'est pas les alarati voilà to comme ko citer en tout cas na tout monde la ko makasi to comme citer
to so la skoli kambuya est-ce que faire gola dossier ngoza est-ce que faire gola moi na suka ya clan Wenge est-ce que ça va faire gola to za kanani parce que bien abso Blaise Boula pas lobby toko sepela mutazana clair obeta ma solo ya Wenge musique eza papa chéri ozo comprendre mutozo tanga na soki Burundi soki na tanga ba do obeta ma solo ya musique ya Wenge ti Burundi omona race na été azana nini ta obeta masola Wenge faire gola mwana ya suka ya Wenge na sama mais yemo ne muta micha il fallait azela ba chaye ba bato ba mikolo ne baloba papa chéri aloba yango mwana suka na biso yeyo aloba ngona video ni bobi misa video oh papa chéri o mona kusuke Emmanuel Shadari tu na ba kusi kuto omona yango okomona yango c'est normal batanga e koma bande ko boyo kalisolo ya Wenge batanga Blaise c'est normal muto la Blaise Boula reconnaître les pattes pour les pattes dans niveau mon pena yesoute oh c'est ça yo ibe ngote les pattes dans niveau na vie bongo vena vie mais le moment la vérité ça clair vie anani ya ba musicien na vie na ngaite vie Blaise Boula vie na ngazali pattes mutayemba Saint-Valentin nakala yoza muzala nzembo ko bina na mosi na Saint-Valentin eze belé voilà pena immortal donc on va eze belé letini ebelé attends orchestre no ba yemba nzembo Saint-Valentin eze belé ba mtembo eleki ya yezale eleki ozoloba na ba Saint-Valentin Saint-Valentin na ba lenzembo lo kwa libala ndeko na ebe tata concert na Grand Hôtel à $5 Saint-Valentin na on va beta concert papa beta concert na Maisha Park 5000 francs na lingwala donc faire gola mwana suka ya clan Wenge mwana suka clan Wenge confirmé par papa chéri mais Sankara lobaki ata Alex ata bimisata vidéo akengela na clip o faire akengela c'est un fou c'est un grécoman tala loki c'est un monsieur qui mange mal qui dort mal en Europe et ici à Kinshasa et mon ani wana muta gréco ya côté nini ya côté nini et mon ani qui mandia cité na mon ani ba bengani pas kakol Fali wana amemie tourner Afrique. Kasi nani na yeti. Porte-parole na femme maé, c'est normal. Mais bon sepeli quand même ouera tour yo kelibino. Aboyi Sankara finga feri. Aboya finga nini. Rien ebo 20 ndando tinda finga feri. Ça on a sentiment na enda. Mais bino ono ba no tinda. Rien, ezala sentiment na ye. Ezala makolomike ndando tinda ye. Nani? Makolomike ndando tinda ye. Na musique to makolomike. Aza makolomike, mais ça me sera ti couper makono ko mona ngote. Kim ndando tinda ye. Ni ona makolomike Robino. Ah, on a mis santé. Oh, on a mis santé. Bon, on a vu internet que les cabines les lobos lobby là-bas. PC nini, mais c'est ouais, Betty c'est nini. Asomba Ferrari, Asomba Range Velar. Asomba mapango. Côté nini. Le pango wapi. Côté nini. Quand on a parenthèse voilà. Quand on a parenthèse. Angaï. Quand on a parenthèse. On se peli quand même. On va y retourner à Souka et Fabrigaz ou on a fait. On se peli quand même n'engue, bah écarter Sankara. Tout se peli l'on est au CP là. ala kisi 20 ans ingratitude na yende kimisie nana longusi Sankara vena soka kola bengani na orchestre ko yemo ka kol tala kamera bike ka kol ba audio na minute na internet azotonga nani mutu nani azotonga et puis azokomisa mutu ngo grand devant Weranson mais mutu ngo nani to ebi Fali Ipupa ki asali ke Weranson ba visa te abeta concert te Fali Ipupa ne mutu asali makamutu azani mopesi visa azani mwana ya président de France vous comprenez est-ce qu'il peut que ça kakol internet mwana mambe belé Teza pena voix na yo. Rien, mutu mo pa imitaki voix ya mama na biso. Mutu mo pa imitaki voix ya nani awa ya mama Marthe, mais na mama Marthe te. Nga ngondi mama ba internet nyonso tuté. Vous comprenez? Bo sala ka pobo wanga naka. To wanga na nini? Na ngondi mela nyonso te. Oya yo robi malobi lobi amuka la bane ko tonga faire. Na otonga na ndeli le padre na tonga na mama malamu. Le padre yemba kitoko. Le padre mo na te kitoko na concert na biso na les millionnaires. Bilo na tonga yango na mishka. Le padre mishka tara na tonga yimi na mishka. Le padre te lo ko makolo ver betagi. Kabo sasa na ngote. Manda za na ngote. Tala blouson ver betagi za 1000 €. Hein? Nani za na ngote. Tala chemise mutapesi chache ilengi. Na kisa sasa le padre faire to tonga mingi na mishka. Ah, mishka tala le padre abetaki chache wana kabo sasa na ngote. Abetaki chache wana manda ko somba ngote. Tala za 1000 € zomona. To tonga na mwa malamu. Obi ndo tanga bakombo botambola kapo Sankara auto beta ma bange to moni na video te meto ki Sankara auto beta mana bill yo pe baozela yo ba e ba nani nana corriger ngai parce que c'est le biso mutazo bunga na internet il faut au corriger kasi nana corriger ngai na kasi bato dana corriger nana vanda na bandal na vanda na bandal côté mokili ya bateti nana corriger ngai ba betaki bango pecho na yorobo na munteki ba café wana po baza ben poli mo senera corriger ki bango salaki bien kuna pe bo sepele na ngwa
Nande ni te ba manquer respect. Cadeau ni yebisa na to so to tonga cadeau ni faire rigoler pesa ibi. Apese cadeau pona. Kasi pona mambasa ibi bo sepela mabongo. Bazwa ki futa musaya ya impolitesse na bango. Voilà. Tu est-ce qu'on a dossier yo. Tomoni déplique pomba nuance à l'équipe na télévision lobi. Fabrigaz atanga ko moné émission T. Donc ataba abeti ma solo. Ya vie bakutana abeta lisolo nete asotango et puis mukola kotanga ko moné. Ya que ça l'émission ali boso parquet soit silisa ke yebisi. Bazuzi ke moni muto na fingi ayoti ke na convocation na ye ko mitika. Kotala biloko bon na musique. Est-ce que yango ndeto zose? Fabricage na déplique wana komi ba maromo be sekeza maromo bana na katiza très makasi. Donc ba koka suko bomba te ko bima siko. Parce que za mokitani na ye. Elle est pas de Fabricage na déplique impomba za maromo komi siko o il est kati na bango biso to yebite. Peut-être moi si Toyebite peut-être rare toyebite peut-être mamba ya mvuluzi peut-être mamba butu toyebite. Donc déplique impomba Zwakimia, Fabricage pe Zwakimia. Biso ba fan ya Congo tozana posa teke o, tozana posa na musique. Ndio mo lo ba musique, betara musique. Ndia eza pembeni ah. Au fingi les pas kotara ndia, beta pyromane na. Déplique impomba na Fabricage tozana posa ndebo betara musique. Polémique izana ba ndingi mususu, meko na ba niveau wana ti. Ubeso bozana posa ko bunda boke bo futi mbongo na bino na parquet to tchendia to tche mama ngebi to tche podium bo betani na baku po makambo pe komi trop makambo na bino moto mo lemba siko so kotala ko felo media lekine émission alobi Adolphe Nongimingezi akufeli mama ata mutu moto ya clan wengi ayete fait rigola pa ya kité mutu so za pas empêcher bengi atinde pe contribution na e. Vous comprenez? Constater le la vémo ya ndoki au salama pour créer ba trouble inutile. Le gars mo senga bokechu pardo beta concert na poto. Olo bablo bezanga tina. O take 12 bana wenge talo na maramunini. Abi 12 wana c'est l'impolitesse. Et talo na maramunini. Bana wenge ba boende muta dominer bango ba boende kozali kola ya batu. Abi leader na bino kutu anole ne mama kayabu tout ça. Dia zane lo koso mingi ando linga kolia toi lena leader na so makayabu côté nini papa chérie na makayabu côté nini na gindoki. Azalaka ndena 20 nende. Baba ndeko koma na pena ntone kata na. Kasi 20 na kata na relation memele lo côté na c'est relation ndoki. Fona kata la relation na mtamaseki et puis porter lenga re c'est mona ndefo pembe lo wa ye va kata na relation. Où est le mal? C'est ça mona na mo ba makolomika kata relation na ye soki na mutema te ka ya biso na mona. Mwana na pe makolomika kata relation na dérange gaite. Ka ya biso na mona. Bana wenge nde basali force ya manduli nde bapesi makambutu po to mona ba kara danger ba palais à danger ba forme de bana wenge so beta na wenge bino nde square moreleki la 12 et tirala toujours 12 muta mona la haute 12 et tirala toujours 12 et là c'était qu'il y a une politesse nyeti yoza na bati lu kwebo de la presse ngana bo legi ken pe na mutalikaso bandela ngo lisusu ina bandela ngo lisusu comme chroniqueur makoma chroniqueur tikola ta collection na mutu et bien ngalinga mingi ngadia dia na nga mutalikaso te na lia likaso na nga mingi ngadia dia uzo kombaza muta maboki na maboki akokata tika bana bato na balwala ba kuna leader akimi na lwala ba yusko zanenge mona yeti uzo komba ata mishka leki aigle de la presse ata na kitoko tende mona ba ken piano obanine émission beti bo sisa solo chimok lo kamta sara na kata nini na tumbako légère uzo komba voilà tokomi na suka est-ce que Ferregola akobeta concert ya Casino le 7 novembre Casino de Paris concert est bel et bien confirmé biso zatego préfecture ko boya tizo to abongote to dana ba metom sous tozana ngo ya bo sepela mais ça même maison mais bank sabinote mais tozana ndenge mongo baza batu moko te bino be ba fan ba okeli boso ambassade biso tozana makamwa te tozatego to sangani ba kuna to ko sa trouble te rien procédure maison mais resala ke za mabe sangani ba kuluna boke sa trouble procédure maison mais resala ke za mabe il faut pas encourager ango basala ki procédure ya mabe vous comprenez que beaucoup ko sala trouble sa maison Schengen ezala raté makamwa bangi sibino ndepo bino bato botikali bokomi ko banga bisoté est-ce que le producteur a bêté maison mère na yimza bêté les padres même producteur ah bon ça même producteur biso za bongoti vous comprenez biso za bongoti bino bo beta le 7 novembre bokechu atalo bokechu atalo ne ozo insiste ke bo beta bokechu za représentant ba combattant soka lingi Congo tinda ta ba monse kende na mbandaka aya ba vrai combattant ba na kisasa vous comprenez pas ba fayolo ba combattant vrai combattant yona Fachi Béton Jiken a comme président et ça la bien soka longwe aye ko ça qui combattant na kisasa
bon quand extra ça dit baya ba vanda ba boulonné ba vrai combattant bande na kin tia tumba baza ba vrai combattant bilo on a zo sala c'est là déjà kala bokechu azong ça soki suede na beta ba musique na ba libodo kuna na ba poto ça yemo te bazana ba yesombo na soki na ka chura mboma pe maître chura mboma ya défendre ma malamu les imbattables on a fait na biso tu allez pas ya défendre ma malamu ta défendre ma malamu ya ça asala ko bokechu asala raté bokechu finga président za mutulo wa nani azala wala mbila bokechu boteni azana zoko ye boteni azana bokechu asala lox musa te lo kitoko ya finga kabatu asala ta lox ma kitoko boto ndima za bogar ya finga kabatu tout on les a soki combattre on est comme si on est qui mutema mabiko asala. Voilà, merci beaucoup. N'a qu'on retenir vraiment Moukala il y a les padres fait de goal en tout cas Jojo Ntambwe. En tout cas on a eu un plaisir au soir. Monique to mesanité na plateau. Jamais. Mais est-ce que ba mabunga na yo ezala yo yanga pesa la yanga. Bakatela biso mutula muntu azala mabunga na ye. Moi ma programme oyo tout etikali bah concert pesali si na biga vérité tout est d'accord passe la millionnaire comme d'habitude on a biso donc mardi jeudi répétition à 1 2 3 bah programme tout de la CG Blaise on a fait ça nini Fiki concert en plein air au PC l'autre de Fouba Kota na ba concert au Félé la chaise a déjà na brassicole soit na télé ils ont fait mais beaucoup de concert au Félé ma bête sur les pas de la bête en les pas de la bête Fikine a bête a un problème ils étaient zongi les sous kasi et ça concert au Félé té vous comprenez bis de tableau au Félé té au petit concert au Félé tu couper no moi mon nene allez bon quand on ba miyibi bozo quand on ba tata na biso ba ko pasola ezo nzambala na pamba lo ko miyibi vous comprenez bis de tableau au Félé té vous comprenez les pas de ça la marambo oyo iko pesa quelque chose vous comprenez ils attaquent de ça marambo au Félé biso to abongote vous olanda to vana ba misia mutono zo tanga na bandal kuna mais laisse tomber question linga ki manga Saint Esprit bato ebele bazoloba na bafani mosusu na bato mosusu baloba mwa kisongisongi nga na ye nango kaka moni fali nde ake tourne africain oyoka mpe kalami te fere ebola ake tourne africain c'est comme si fere azalaka na nsima fali na ndeni nazala na nsima na ye mutu apesaka bato bacontrat nene akelokelo mpe aloba eloko te nene wana liboma mutu aza na mpasi na miniti baolinga bakangi na mamambongo ozobengeli we kasi bakanga etali ye na biloba aloba na ya biso nini so bakangi yanga nini nela madinga zoni kakangisa baninga akangisa ye te mama na bango maladi akangisa ye akangisa neti pe vene bisa mandefa pe ngaba nazo conseiller kangisa jeunesse tana mulai wana ya munene kangisa ye foko kati lokolo kangisa ye kati lokolo bakangisa ye oui le mal albe mon bazar ba preuve albe mon bazar ba preuve foko kangisa ye na beza pesa ba mbote no tokomi na suka en tout cas merci beaucoup na bati le kwebo nga na bakise lié papa Gilles Alingeti IGF ya presse donc yazo kanga ba faux journaliste wala ba kene mpiana wala ba mbotali kaso wala o azala na poto mige niema yazo kanga bango tu na sangisi bango tu yazo kanga bango tu na pesi mbote na mère Safi Manzenze la mignonne d'Angleterre maman na Priti na Arlette et puis mes condoléances les plus attristés na papi Tanda na maman Rachel na famille Tanda mobimba na poto na pesi bango ba condoléances na ngai merci sona mutu na nga Mishka ya Bogar na kobosa na te assista kinga na matanga vomi mutalandi na magene sika pasi en tout cas merci beaucoup merci na les Bogar de la presse merci na quatre mobimba en tout cas ça a un plaisir na moni bena gete ezate geto lo ba marambo ya pamba akita na pesi na merci na CGM Polo. Merci na maître Junior Moudinga Motema Divine Kassa. Papa na Joukrouta na pesi ba mbote psika bizwami en tout cas na pesi mbote na Baby Gatuzo, Idriss les Bogar, mbote na Pascal Chacho, mbote na Petit na ngai Chouké, mbote na maître Samuel Okoko, le greffier de la République, Motema Jikaka, tala côté psotoza, mbote na colonel Vincent Tambo, ndoyi na ngai puissant. Mbote na général John Chibangu, vous comprenez? Biso to yebani ya ba aventure te ezate ki o ba ko mo sangiselo tala te biso to rabuso ba bombo ba côté là te to luka makambo ndete siko bien ngwa to luka makambo ndete en tout cas na biso so merci ndo ya mbinga ezamba liboso te pe asuka te merci na ndeko na cameraman to mona na to bonne sur le sénégal sous plaisir Charmal Untadila moto na vie claire le plus sérieux na biso ba mbote première fois mona cameraman na manette première fois ezate ki le cameraman a ken mpiana désordre coupé ati a filmer za makolongulu et puis ba na azana manque ya bilu ya biloko malamu en tout cas na biso merci ndo ya menga le social nga suka na plaisir donc c'est ça bon retenir que pyromane toujours ne marambu pyromane ne marambu le padre alegi Joanna alegi bango tout voilà mbote na Salvatore papa chéri leader qui pa mwamba ba tout na pesi mbote na vena nga monstre d'amour donc mbote na ba otu balinga nga Igor 2 minutes ya na nga na pesi ba mbote donc na bosanité di Igor 2 minutes ya no ouais ya nga ya nini vena nga grand frère na ngai ya na âge to vanda na pesi ka moko vena ngai yo kasi nani yo nani na boyagi manda vena ngai te na lobaki yango ti
Aux autres numéros 2 minutes moi la moké vient na yo. Parce que manda so boye ndi. Te manda vient na ite. God 2 minutes vient na. Ouais, manda vient na ite na kabose ba vient na. Bo kabose. A vient na ite. Robino. Petit na ngai. On tout ba petit na. Robino de petit na nga. Kabose vient na ite, manda vient na ite. Merci beaucoup. Moi na jeune leader Inosbi, olegi mona na ya chango. Wa imba ka voir ma be on oleki. Ah. Si. Obiga bokoma na FCC na cash na musique. Mais ça clair. Coalition hein. Te za bato bazalaka na respect na les patrons, tout soutenir bango. Ouais. Ngolo ya kuna comme bon chanteur. Inosbi ata déjà souka na bon chanteur, monter marebo. Boboke monter mana abali. Mais moi si na ya na zemi kamida zobota tolo basiko nani. Senteye. Te asente moi si na yi. Ah pour bazala mbongo ngo chango na ninga. Te moi si na yi. Ninga hamburger. Te moi si na yi. Te za ko sente. Te moi si na yi. Voilà, merci beaucoup to komi na suka. Ya misolo ba vérité, allez-y comprendre. Nazaki na Jojon Tambwe mukala ya faire gola. En tout cas, komi pesa ko mwana ngai d'abord etika ki ngai. Donc mutandimi na mukala aboyi na ba biro azalo kwa ba vena biso Blaise Polo watikeli bango. Voilà, merci beaucoup na bino tubulandeke misolo ba vérité na Vision Plus télévision. Merci beaucoup na mama Bella Dinganga mwasi ya mwindu ya ngolo. Merci beaucoup na boutique création boucle na Isangila na bandal na bloc wana ya Blondine Basele bokene mbangu bokota wana bokomona Hervé Basele deo ya danger parfum danger catch basket to t-shirt to pantalon jean ya poto ya bakote bato misu mikete boutique création boucle. Donc bokota wana. Merci beaucoup na Adrissa Motomètre Beba Zibeba liko finanga na bomba na Mukongo. Merci beaucoup na sponsor officiel ya émission Loba Vérité Misemi Senga Motema ya Emeka Ika Embelibulo Diamant Mama Lupango. Merci beaucoup na Brigitte Savané. Savané depuis Chazara na moi si moko comme on est Brigitte Savané. Donc le roi ya Croco. Et puis petite sœur il y a Sibou Mutombo, leader il y a Pembe. Merci beaucoup. Tokutana la prochaine occasion Soginza Mazongite. Merci beaucoup na Charma Lutadila et puis merci beaucoup na Aigle de la presse Mishka na assistance na Ewa Bango Babogar na biso to ba boté ba deuxième république. Divamron. Merci beaucoup quant à moi je vous dis bye. Tokutana la prochaine occasion.